oyo lingomba ya Tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo ayaki kati na biso. Ba papa batei biso mingi, balakisi biso makambo mingi. Programme na bango était les 3 Congo et Tambusa Afrique, Afrique mokili mobimba. Nantango tuzali tokome ko bakisa makambo mosusu. Ba papa balobaki e bien. Oyo tobakisaki tolongola. Oyo tolongolaki tozongisa. Me ndenge lingomba eza kotambola ezali pasi. Makambo angola oyo azali kuna azali kobongisa te, azali kobebisa. Baleki pe bandeko mosusu topuye ye makasi. Kambo wana ezosala pasi. Ndenge toyebeli le 24 décembre 29 l'État belge apesaki mukanda tobimela libanda tosambela. Bayebisi papa kuluta sini alobi ngai te. Bakena papa mfuma longo asini ngai te. Kamba motango sini. Toyebi oyo ezalaka na 21. Papa Kimbango alobi mwana nanga kisolokele yo kokangama liboso ozali nkole. Boloko na yo kosala wana boma. Yo mfuma mbanza 5 ans. Yo ko bouger te okotikala wana nkamba libela. Bandeko na yo mibale bango bakobima, me yo kobima te. Likambo ezalaki wana. Vina bango mobimba tango bamoni ke tango na bango ekoki. Balobi na yo mfuma mbanza okotikala kosilisa makambo nyonso biso tokei. Teke toyebeli makambo. Bango bisika bango bazalaki batemoin bazalaki. Papa mfuma longo ake Belgique, papa Kulutu kendaki kotikala nzoto na ye kuna. O bazaki présent bazali balobaka on makambo papa alobaki. Papa mfuma longo na Suisse. O bazali batemoin bazali makambo bango balobaki. Biso bato tikali papa mfuma mbanza. Bato nyonso bakanisaki ye akende Angola po azwa nzela akende poto. Kasi alobi no. Gakuna te kakawa. Kasi na kokufela na ndako te, na kokufela na pitali te. Tomoni makambo wana ndenge yango ezalaki. Soki toza kolobela ngo oyo tobakisi na lingomba tolongola. Soki toza kobakisa ndenge Nzambe soki atindeli biso mopepe mabe ekosala biso pasi. Biso tokoki kobakisa te. Na 43, pardon, na 63
papa zaki na banza ngungu pesaki bokonzi kuna na bambuta korale Yerusalemi témoin kopanzana na bango papa ifo aya na nkamba ye aza na voiture alobi na korale Yerusalemi ngai na voiture bino na makolo tokotala nani akokoma liboso presque balongo ensemble bat balongwaki liboso Yerusalemi ye alandi ntango akomi na kiemba makambo atikalaki kobongisa wana depuis 63 Yerusalemi ayaki na makolo akomi na premier poste balingi bakota na Yerusalemi batala mfuma longo na nsima landi témoignage monene wana papa akufelaki wapi na kiemba soki totali nkolo Yesu akufelaka wapi na ngomba oyo ezali ke biso tozokolanda makambo ya Nzambe ndenge ezali mfuma mbanza atikali kosukisa makambo nyonso ndenge tolobi bokonzi oyo apesaki na Angola apesaki yango na papa Lukombo kuna na Angola bitumba ezaki makasi bango na bango papa Lukombo akufi apesi na moto mosusu apesi na papa Nteka wana mfuma mbanza mutapesaki yango papa wa nani azalaki kuna akoti na ye makambo mosusu mpona nini biso bana tobanda kokota kotambusa lingomba partout sikoyo atikaki papa Nunes kuna bitumba ezalaka kuna ntango nyonso papa Nunes ye mutu ayaki na papa asengi mwana moko akende kovandela bango kuna oyo bozoloba ke papa oyo bapesaki ye mokanda oui soki bapesi mokanda d'accord bongisa soki obongisi te ezali pasi ndako ya Nzambe oyo eza ya bilaka RDC mobimba tolandaka nkamba ndenge totongaka bandako tolandaka na forme mosusu te nkamba aza na bangonga mibale me partout moko na Lubumbashi mibale ye moko papa mutu apesaki nzela kasi oyo tozoyoka sango na Angola forme eyebani te balandi nkamba te eloko moko te balingi baya awa bazwa biloko na mozole bakende kotia kuna biso tolobi non ekoki kosalama te likambo wana ata bino moko botala ndako ya Nzambe na biso Kongo mobimba kaka marke tosalelaka yango oyo Kinshasa bibubu esalamaka avant papa aza apesa plan na ye awa mais forme ya mokili na bimba tolandaka forme ya nkamba toiture moko kamba toiture misato
tata mwana pe tata molimo santo ndenge toza kobosana bitumba ya ngola eza ya lelo te banda kala babunisaka papa kimbangu mingi babunisaki papa fumalongo mingi papa suka nango alobi toteyi bino na nkombo ya papa ya tata bozoyoka te toteyi bino na nkombo ya tata mwana boyoki te toteyi bino na nkombo ya elimo centre boyoki te lokola bozoyoka te satana akokangama na ngola likambo wana sosola oyeba oyo bazotosa te na lingomba nini ekoyela bango nini ekoya papa kuluta aza koloba na biso boye bana na nga bavandeli bango na bana ya mayombe moya koningana ezali te baza na mpasi toyokaki ke bitumba ekobandela na gombe eke kosila na mokoto tozosentir makambo nyonso ndenge eza kotambola soki satana okangama na ngola soki papa mfuma mbanza alakisaki ke lokola bosengi mwana yeyo bokamata ye biso mpe tozotala kaka ndenge makambo eza kotambola kuna batie na liste ndenge bakopesa bango soki banini tozolanda yango nyonso kasi biso mpe tolobi ndenge papa atikelaki biso yango kaka tolanda tochange tolanda Paulo alors nga tomoni kaka tochange tolanda bango awa boye na kati bato wana bazali te lere yango oyo mpo na nzela oyo olingi oyo koya liboso toyebi yango te biso toyebi ke angola motu likambo ya mama Kimpavita ebandelaki kuna koya ya tata Simon Kimbangu me sikoyo angola ekomi na makambo ya pamba golf ebeba bandako bati kuna marke na biso te bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango bachange biso ndenge batika biso na centre kuna na Kasavu bandako nyonso eza kaka kitoko ndenge papa atikelaki yango me kuna se echange baoyo kobakisa ndako ya Nzambe basali kuna baplace mosusu eza na kati systeme wana biso esalamaka te atiki place soki akufi bakokundela ye kuna wana forme ya banani wana ya biso te tokundaka na ndako ya Nzambe tolanda marke wana bino makambo nyonso te ndenge nini
ba nyokoli mfumo longo mingi babakulu mfumo longo mukolo yepe akufaki o bazaki témoin ba yebi nyonso elekaki kuna biso tozotala kaka tozoloba eloko te po toyebi ke batei biso mingi balakisi biso makambo ebele donc ndoika yomba ndimi ke kola ye kimbango aussi témoin ndenge basengaki Paul moto asengaki ye Papa Nunes bazwilaki ye wapi na Kabinda nde bakenda kokotisa ntango avandi kuna alobi bato oyo miso eza ya kokangama aprofite oyo mbongo leta azalaki kopesa babaluli yango papa amoni ke makambo ya mabe ezosalama na Angola apreparaki Papa Mbenza bato mibale fo bakende kuna bakende kozwa Paul aboyi takangaki nzela Papa José bakende te fuma mbanza lobi likambo te bovanda oyo koyela bango bakoyeba bango muna tozokende makambo ekosalama alo biso tozotala kaka ndenge toza kotambola oyo bamekaki aya bayawa parce que oyo ezangi bango bafo bazwila yango awa bamema yango kuna bopesa nzela kasi balobi tozali koko moko toyebi te na kati na Bible Papa Elebe Papa Kahemba boya nano forme ya ndako ya Nzambe wana na kimbangiste ezali te oyo bango bati toyeba na Bible eza ndenge nini kozala témoin eza pasi oyo nyonso tozobebisa na kati na lingomba na biso mutu nyonso bapapa bazali kozela biso mukolo yo kokufa okende kosamba lingomba etikala kaka ndenge batikaki biso tobongola yango te soki tozali kobongola makambo tokosamba yo moko leka kaka mbala moko towelela lero lelo eza mosala ntsintsani Merci Tata Molimo Centre lokopesa biso maloba na mokolo mayenga malelo mokonzi abule mokonzi lingomba apesa biso chapitre oyo totanga 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Timothée mwana na ngai kanisa maloba oyo ba prophète balobaki likolo na yo ozwa na yango molende mpoye olandelaka batoli oyo nazali kopesa yo bunda etumba na ndenge ekoki zala na bondimi pe landaka bobele makanisi ya malamu ya se ya motema bato mosusu
baboyaki makanisi ya malamu ya se ya motema, bongo bondimi na bango ebebaki. Imene na Alexandre bazali na kati ya bato wana, napesaki bango na maboko ya Satan, mpo bayeba ete bakoki kochola Nzambe te. La kombo na tata la mwana pe Limo Santu, tolandi exhortation ya tata mokonzi ya bule mokonzi ya Lingomba, na 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20, balobi na biso boye. Ntoma Polo azali kolendisa Timothée mwana na ye ya molimu, azali kosenga na ye ete abunda bitumba, mponte ete makambo oyo ya malamu ya se ya motema, donc balobi la bonne conscience, makambo oyo ya motema ebeba te. Ba prophétie to matato nyonso ya kitoko oyo epesamaki banda bomwana na ye akoka kobungisa yango te. Nzoka nde ezala mwinda po etambusa ye na lolenge akosala musala ya Nzambe ministère na ye. Abombi te atangi kombo ya batu mibale. Paul alobi ezali hymne na Alexandre, bango oyo babungisa ye kondima na bango nde apesaki bango na maboko ya Satana. Soki na kaboli liteni wana na biteni mibale, na bandi na verset 1, donc chapitre Timothée chapitre 1 na verset 18, Ntoma Paul azali ko rappeler Timothée mission na ye, mission oyo bapesaki ye banda bomwana na ye ndenge ba prophétie ndenge bazali kotatola. Paul azali Timothée azali mwana malamu, azala mulimu na Nzambe akosala musala kitoko. Donc Timothée azali ko Paul azali ko rappeler Timothée ete asimba lolongo wana akwisa te po ayebi yango ke na sima na ye ba nkosi ya yauli bakokota pe bakobebisa Lingomba. Na 1 Timothée chapitre 20 verset 27 à 30. Ete bankoi wana bakosala mesure ko mema pe kutu bandimi ya solo solo oyo bazaki ba collaborateur na ye. Paulo azali koyebisa Timothée makambo ndenge na uti koloba onyo sa kitoko o balobaki na Timothée abungisa yango te. Toyebi pe na 1988 na koliki ya voyage ya suka ya papa Diangela soka na kobosana te, akendeki na Angola na Mbaza Kongo, ayebisaki nzembo nsilo Nzambe. Nzembo wana boyebi impact nango na 4-4 na biso na mokolo malelo, eyemba makana ba circonstance nyos po ete tombola musala ya Nzambe, mission oyo bapesaki ye akwesa yango te, ebeba te, eloko moko ya mbindo ekota te, po te bongo la forme ya Lingomba. Yango ezali lelo cheval de bataille ya tata Molimo Santu, Molimo mokonzi ya Lingomba. Soki toke na verset 19, balobi na ye ete asimba kondima, gardant la foi et la bonne conscience, makambo ya kitoko eza na kati na kondima na motema ya mutu. Makambo na pe mibale yango na pe ezali mama na likampo na bandimi to ba croyant humaniste. Biloko na mibale, la foi et la bonne conscience. Mon croyant humaniste faza na kondima mpe aza na makanisi kitoko na se na motema mpona ntina na kotamu na Lingomba. Oko sala makamusa mabete na kati na motema na yo. Ozalela kondima mosala makanisi mabe ya ku détourner, ya ko longola Lingomba na nzela ya malamu pona profit na yo. Donc wana ezali comportement ya mondimi kimbangiste te. Ba oyo babungisaki likanzela wana babungisa likabwana batanga hymne na Alexandre ezali mibale ezali na pluriel, donc bato oyo nyonso babungisaki babungisa trajectoire wana bakoma na biloba loba, bakoma na bisala sala, bazali kolakisa lokola bayebi mingi histoire ya Lingomba oyo lokola baleki kutuye moko papa Simon Kimau na bankole na 1921. Tokotanga na 1 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. Baye babungisa Lingomba nzela na bango kondima na bango ndenge bakomaka nyoka lokola hymne na Alexandre. Yango na batata ba mama biso tozala lokola na mulongo ya bato wana te.
tozala lokola bango te kasi biso tosima mulingomba ndenge tata mokonzi mobola asali exercice ya kotuna biso awa kondima na biso to koboya na biso ezala mpenza ya sikisiki na se na motema parce que likambo wana ekweyisa biso te. Polo alobi ete apesi bango na maboko ya satana kopesa bato na maboko ya satana elingi koba apesi na comportement na bango na manque ya discipline na bango atiaki bango na disposition ya lingomba. Lingomba ayekola likambo na bango soki ezali ya solo soki ezali ya mabe eloko nini esengeli mpo na baoyo batamboli lolenge wana ndenge moko tomoni lelo na nsima komona maye nyonso masami na kati ya lingomba evandaki na balukuta kano nyonso banda na 2000 tito komi na 2018 ne lingomba azwaki mokano keno bamoni ke lokola bakoki bakomi deja lingomba munene bazali ko administrer ba sacrement esengeli malamu l'État accompagner bango apesa bango mikanda mpo ete bakokosala lingomba na bango pote etambusa bango nyonso wana ezali kopesa lite na biso bayetositikali lelo ete tozongela esaleli wana te tozongela makambo wana te mokomusu tozalaki atoteyaki yango ete makambo wana tomonaki na ntango ya kala banda batata na biso na 1961 oyo baboyaki lokotano bakendeki na ndenge toye komona lelo makambo wana mibale tomona yango so na kati na lingomba te parce que yango ezali kosala freinage ete tokokozala tokoemerge na likambo oyo nzambe azali kopesa biso biso bandimi biso ba responsable ya lingomba bipai tozali na mboka mobimba na baparoisse na biso ezali malamu koyamba moto aye na kimbangi eza malamu eza mabe te parce que ezali des documents officiels ya lingomba na biso kasi aye na likimbangi mbala moko akomi na kimbangi ko balobi akomi aza pasteur bakomi na lobi aza selu mbala moko lobi babandi opesi mosala mais eseleki kovérifier azali na kimbangi aza solo mais etamboli na ye place ya wuti est-ce que ezali conforme tango to yambi biyamba ya bala to confier ba responsabilité muto awuti na esika mususu ayeba la moko awa to pesi responsabilité a monene mais yebi fona yete soki akotisi likamabe na kolongola ngo ko sala mpasi ndenge to boli lelo akeneki lokola monimi akeneki lokola soi-disant mwana ba papa ma akeneki ko sala chef spirituel te akeneki ko sala responsable lingomba te mais t'as la imprudence na biso et sika na ndongo et memi biso lelo même biso ba responsable kaka etongeli na biso ba lokotaka nyonso ba koti biso ba pesi biso ba référence lo lengeni ni tokoye ko sala la na bato na infrastructure ko koti sabikanda ko senga plan oyo ko lingomba autoriser pote tonga na ba paroisse na biso ba couleur ni ne senga biso ko tchana kata ba paroisse na biso mais muto komi ga linko sala oyo ilingi ye mais ba conséquence nango ndezali passer par na biso mais au temple au tozana yango tozana banzembo elakisi biso que temple oyo ezali temple elaka tozali na histoire ya manœuvre de Kimasa na 1956 mais oyo tozali kotonga ba forme tozali kotonga ezali tozu yango wapi ya banani wana yango wana soki tomoni pasteur tata pasteur to tomoni mondimi ya lolenge wana azali kosala makambo ezali contraire na etinda ya tata molimo centre est-ce que moto azali satan donc koko za so kati la biso te parce que lilala moko e polisaka 90 malala o etikali alors ko tia biso le retard to lingité tomoni batata na biso papa kulutu papa mfuma longo papa mfuma mbanza bango bazaki ba kulutu mais papa diange nazalaki leki mais bazaki ko benga toujours papa mfuma longo bazaki ko benga tete petit frère na biso yaka bazaki ko benga papa mfuma longo alors soki batata wana bazali image bazali référence ya kondima na biso lo lenge ni biso za kotambola lelo yango toyembaka nzembo etangeli na fuya mfumu ame vonzolele kolanda soko lingi kolanda ngai landa ezaleli na kai batata na biso balakisa biso ezaleli mais oyo biso tokotisi tozwi yango wapi tona ntango tata molimo centre na telemi wana komba tata mwana pele mo centre na komona nzambe tata mwana tata molio mosantu tata molio mosantu papa mokonzi abule mokonzi alingomba tata
Papa Simon Kimbango Kiangani, merci pour le maloba. Makamo yo nyonso tata mokonzi abole alobi, tata molio moncentre. Et sengela ki yango esalema. Soki esalema kate, sans écriture, on ne peut pas effacer ça parce que zali makamo et sakolama na ancien pe na nouveau testament. Et sengela ki to vivre yango pona koyeba signe de temps que to komi na tango na suka. Soki esalema kate, mbele to kokai koyeba te que to komi na esika ya ebiaka miete tango na suka. Aki nécessaire salama parce que esakolama. Sengela ki monana. Mais sengele na biso to sala na mayele to sala na bososoli. Batata ba maman bandeko le 11 septembre 1991 quand on a toujours na souci à histoire. Na tuni papa Dialonga na Kiangani azalaki na Kinshasa ayaki na Kinshasa et je précise pas ya papa qui solokel ayaki pona programme ezalaki ya papa Kimbangu esengelaki bakoka kopesa ye réhabilitation politique. Problème wana ezalaki le 12 septembre 1991 et il y a le 11 septembre nake na Gombe na kutani na fokami liboso na papa na lobi na eboy papa parce que papa mfumambanza pose wali kabwe pa na ye il faut yeba ndenge nini na ko poser question na toni na lobi na papa yoza mayele atalinga ngabi yoza bayele papa Yerusaleme ya sika e utali kolo e kita ezali na se yo bombi yango na nkemo na yango nyonso kozela bilaka ezali kotongama na kati na mokili bazali koyeba te ke Yerusaleme na sika se kitaki ezali na sika na yo atalinga seki alobi mwana yo lobi ya solo de sika wana nazwaki précision na yemei te biso tozali nango ezali Yerusaleme na sika e uta da likolo précision na yemei abi olobi ezali ya solo kasi mayele oyo nazali kobomba Yerusaleme ya sika oyo eza mayele ya classe te ezali mayele na Nzambe oui dia ngabe oui papa na yoki tango na bimi merci na ke ko noter précision makambo nyonso tu ye fo zwaka yango précision na nkolo likambo kamba ezali Yerusaleme na sika e uta na likolo e kiti awa na se ezali kotongama awa na Yerusaleme oyo ya sika na tango na kala elobamaka ete temple ekotongama yango temple oyo etongami il peut pas y en avoir deux temple yango etongami na Yerusaleme na esiko biso tozali Yerusaleme so babengi yango Yerusaleme il faut ezala na kilongo ponkolo salobaki là où sera le cadavre là s'assembleront les aigles kolo salobaki mais ce cadavre là ezali nkolo nzoto ya ye tata molio moncentre ezali nzoto na boule yango nde ezali kilongo yango ezali lisusu les tables de la loi ou bien man ou bien nzete na ronte mais ezali nde nzoto na tata molio moncentre et connaître corruption te ezali manifestation ya sainteté na ye yango na babengi yango le lieu très saint ndenge ezalaka na Yerusaleme ya kala et temple ezali le lieu saint et puis kuna parvi ça ne peut pas avoir deux batata ba mama soki bazoteya yo mpe ozalaka mayele il faut tangaka mokada na Nzambe il ne peut pas y en avoir deux. Parce que pour ton temple, il faut avoir un sanctuaire. Au côté d'un sanctuaire, ça dit Yomoko, Soko Kufi, Bakuni Yokuna, Ndeyo Komi, mon centre, mon centre. Non, quand même. Pour Nani, bon, Atabile Mayango, Atabole Mayango. Permettez-moi l'expression. Bon, vous avez les temples, vous avez les sanctuaires. À ce moment-là, tu contredis la parole de Jésus. Et si quand on
Nzoto et sika iko yangana yayo, après votre mort on va mettre, c'est ça. Makambo yo nyonso esengela ki bomona yango po ete bomona mozimbisi oyo balakaka ete avant manifestation de la seigneurie de Jésus bilaka ekokisama, il faut d'abord mozimbisi amonana. Soki ya monani na makambo na ye boyeba ete mikolo ekomi ya kotanga. Donc comme vraiment na tango na suka. Ce que mon anakate, c'est que la Bible n'a pas dit la vérité. Batata va maman. Donc na musikate ndenge mokonza mbola lobi. Ce qui otangi na Matthieu chapitre 6 verset 13. Matthieu chapitre 6 verset 13. Prière et à notre Père qui est aux cieux. Tango maté ici là bato tanga ki yango na verset 13 balobi bis tozali ko senga chaque jour tango biso baki magiste particulièrement maté na biso programme ici là par notre Père qui est aux cieux. Maintenant chaque verset il y a notre Père qui est aux cieux et bimaki na monoko ya nkolo Yesu ça analyser ça. Tozali kosambela mpo ete yolongola biso na tentateur mozimbisi. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Délivre-nous de toute tentation. Donc l'esprit malin, le tentateur, nkolo Yesu ayebaki ke bosambela kango bosenga bokonzi bosenga katango nyonso tu ete bolongola mana tentateur, c'est-à-dire mozimbisi, mokos, mobebisi, il est là, kolo Yesu le sait, mais sengeli bosambelaka nkolo nzambe alongola bino na esika ya mozimbisi ya tentateur, oya kobebisa kondima na bino, oya kobu ekolongola bino na nzela ya lobiko. Yango na biso tosambela. Chaque verset à notre Père qui est aux cieux, analysez ça. J'ai pris seulement un verset, Matthieu chapitre 6, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 12. Dans lentement pour que vous puissiez retenir ce que comme si tanga yomoko. Tanga yomoko. Makamo ezali kolobama. Est-ce que ezali na kati na Bible ou pas? Yo tanga yomoko. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. Et l'on a mis clairement que le méchant, Alexandre, ou bien Piné, c'est Nathan moderne, Nathan Obisotozali, c'est le méchant. Mojimbisi, Motunamabe, akobi manatango na suka akosala ba miracle akosala ba makamu ya ndenge na ndenge ba séduction ya ndenge na ndenge mpona kolongola bato na kati na kondima mpona kobungisa bato balobi il séduira même les élus baponami même les élus. L'Apocalypse chapitre 12 verset 1 jusqu'au 4 balobi nyoka na kalakala akamati ba étoile a bambi yango na se. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que ba étoile d'abord le soleil lui-même est une étoile de feu? Mais vous savez qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que la terre elle-même. Ba étoile un tiers des étoiles, combien d'étoiles qu'il y a dans le firmament, dans les galaxies, un tiers des étoiles. Et quoi elle m'a belé? La terre n'existe. Mais certains, ezali ba image. Batu bazalaki batu ya lokumu batu ya esika na nkembo. Ba longoli bango esika ya nkembo ba bwaki bango na mabele ba komi biloko ya kosaka na konyata tina lisusu te. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire les étoiles. Apocalypse chapitre 12, vous verrez ça là-bas. Un tiers d'étoiles. Ba longoli bango batu na lokumu batu na nkembo ba bwaki bango na mabele ba komi biloko pa pamba. Ce n'est pas l'étoile que tu vois là. Le soleil, je vous dis, c'est d'abord l'étoile de feu.
La Terre entre combien de fois dans le Soleil? Ou même Jupiter, ou même Abama. Combien? Il faut voir ça, on n'est pas là. Mais les étoiles, il y a les étoiles qui sont plus grosses que la Terre. Un tiers, avec tout ce qu'il y a comme galaxie, la Terre va contenir un tiers d'étoiles comment? Tala batu ya lokumo batu na nkembo yo tozale komona ke bilanda landa bilialia bakei epai ndenge na lobaki le Levitique qui est allé chez Nanoyo. Oui, Mika, akei epai na Mika. Pour nani moyen de vivre epai na Mika. Akei kolanda Mika salaki de ke konaye Levite nganga akei kolanda Mika. C'est une étoile qui est tombée sur la terre. Tu es perdu. Le Korabato, Banganga Nzambe, Bazako Longo, la Bonganga Nabango, Bakeko, Soupu, Nanzungu, Bana Eli. C'était terminé pour eux. Nzambe à Longola Bango, Bakoma Bamandian, perdu. Bilanda Landa. Yangwana Balobi, motuwana mozimbisi akobima makambo yango ekozala kaka ezali déjà mais ekomona na polele tango oyo azali kosima yango akolongwa soko ya longwe ale biloko wana nyonso tango biso tobanda papa dialunga nazalaki atindi tata mokonzi abule akei kuna na nani oyo esika ya avec vous Nakasangulu derrière vous. Oui, Makamebimaki Nakasangulu kuna. Ba monsusu derrière vous. Ba monsusu avec vous. Mokana Nzambe lobi clairement allez lire vous-même. Moto wana kobima makamone zali makobima kaka soki yo yazali ko simba yango soko ya longwe makamo wana ebimi na pasa yango nyonso to. Ce qui fait que tango papa Dialunga na asilisi programme na ye akei sikaboye makamboye kobima. Et Sakolama Yangwana, je suis en train d'insister, lisez vous-même les Saintes Écritures. Que Makamowana Sokobino Bo Moni Yango, et comme il attend qu'on a Soka. Et comment Yango, tous allez vivre Yango. Mais vous allez kaka na mayele. Bapesibiso, chapitre Apocalypse 13, verset 18. 666. Oya zali na mayele akososola yako. Yo moko tanga verset 18. Tanga yako. Besengelaki. Vous savez, batata ba mama. La Bible est claire. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et l'obami clairement. Makamo ye bombama. Et zali po na nzambe la biso. Mais Makamoye Sakolaba, tout ce qui est révélé nous appartient à nous, à nos enfants, à perpétuité. Mais oye bon maman, ils ont secret na yenzame. Mais Soko et Sakolaba, ils allaient pour Nabiso, pour Nabana Nabiso, libéla. Makamo balobi la révélation de Saint Jean, Apocalypse. La révélation de Saint Jean. Et zali makambo nzambe alaki sakinkolo iso apesi na anjo asakoliam. Et zali makambo zako salama na kati ya mokili. Et zali sous boma mate. Et zali secret ya nzambe te. Et zali révélé. Ça nous appartient. Et ko salema na kati na biso. Na tango oye bogisami. Quand vous prenez 26 fois 26. Et qu'on paie ça combien? Et qu'on paie ça 676. Vous pouvez calculer vous-même. 26 fois 26 et qu'on paie ça 676. L'indice, il y a 10 commandements, c'est chiffre 10. Quand vous prenez 676 moins l'indice 10 et qu'on paie ça combien? 666. C'est exact. Ça veut dire quoi? Baoyo Babimaki, ce sont la communauté de ceux qui se sont opposés au commandement. Résolution, c'est ça, s'opposer à la loi. C'était déjà écrit et Sengelaki Salema.
pour terminer, pourquoi l'Angola? Et pourquoi Nkamba? Vous savez que Mozimbisi a zali l'opposant ya Nzambe. Nzambe a lobi boye, ya lobi te, ngana lobi boye. C'est l'opposant ya Nzambe. Il a la séduction à Zanambongo, yangona bakoloba original, yemei, apesa talate, djobala, boye. C'est ça le séducteur. Djobala, batikayo, yo, batikayo, bajalou, original. Ce qui a zolo mabatunyo surtout maboko bena matamabi, batikayo. Alors, motu ya lolenge wana. Et pour la nene, Mozimbisi, contraire la plan ya Nzambe, akobiba wapi. Mais il devrait apparaître à Angola. Pourquoi l'Angola? Je vous explique. Pourquoi l'Angola? Parce que vous oubliez que le 25 décembre, Noël, le 25 décembre n'avait pas commencé. Zala profond à la recherche n'avait pas commencé à Rome, avait commencé à Angola avec Nimérode. Nimérode avait épousé, suivait très bien ça, dans les recherches, sa propre mère, Baboti Moana Kuna. Date de naissance Wana, dans les calendriers comparés, ça donne le 25 décembre. Noël et Banaki Kuna. Parce que Nimérode était un homme puissant. D'ailleurs, c'était le grand chasseur devant l'Éternel, Genèse chapitre 11. Nzambe alobi bokele na kati na mokili Nzambe anokisi mula na ye na Nimérode na ndenge na bango basali balobi non balobi ke Nzambe anokisaki mula mokili kufaki na mbula biso maintenant toujours bongisa pour que soko Nzambe alobi anokisa lisusu mbula to bloquer ye basalaki ba recherche na bango pour mula enokate bakomaki concurrent ya Nzambe. Nzambe alobi oyo ezalaka ke bandeli na makambo soko na tike bato oyo boye ndenge balingi bango oyo elingi bango kosala bakosala. C'est comme ça que Nimérode, c'était en Angola. Nimérode. 25 décembre avait commencé là-bas. Avant d'aller chez les Grecs, avant d'aller chez les Romains, ça avait commencé ici en Afrique, en Angola, avec Nimérode. Le premier antichrist, c'est Nimérode. C'est lui qui a contré ma plan. Il y a Tata Nzambe, c'était là. Ça ne devrait que se passer là-bas. Tata Kimbango a lobby. Boko ya mababota monsu ya mokili mobima wanankamba, temple kotongama wanankamba, luzatamula makanda manza, ici nankamba, temple kotongama wanankamba. Abi non, toko ya mabato nyoso tu nangola, temple kotongama nankamba. Voilà, l'antichrist. L'œuvre, la dernière activité de l'antichrist, c'est ça. Nzambe alobi bo ya lwito, biso tokolo babo. L'antichrist. Vous suivez Boutouane. Soukano Gozalanine, Batata Mama. Soukano Gozalanine. Ce qui baza côté ya yo c'est que ba lengi yo. Olongwa ndenge balobi sortez de là. Ndenge nzamba lobi. Po bazo te ya yo po yo ba lengi yo obika. Kasi soko ba te yo ofini mutaza côté ya yo. Mais aza ko pesa yo mayele. Pona ko lakisa ke sika wana eza mabe longwa obika kasi okangami kaka puno mais tangu yango ekokoma na suka bakoloba nini bateya kibino Moïse azalaki kuna za koteya bino pona ni boyokaki yete bateyi bazali koteya papa pasteur alobi na biso Alexandre na Piné. Au temps moderne, qu'est-ce que Paul a fait? Ils ont été livrés quelqu'un à Satan, ça veut dire on l'a excommunié. Parce que Makamonaye, Awanankama, c'est la doctrine de la Sainte Trinité. Mais si Kaboy Bokei, dans la doctrine, dans Makamomoussous, où ils ont dérangé, ils ont détruire foi et abattre. Paul a dit non, mon salaire, on les a excommuniés, c'est ça, livrés à Satan. C'est-à-dire, l'obi kopanabino salité, pour ça, simananingomba. Voilà, c'est ça, livrer quelqu'un à Satan.
babenganaki bango batata bamama batela esika na yo ndenge biso tozali awa tokomi na ntango ya suka yango wana oza koyoka mokonzi azali koloba na biso bawei balingi koya mokonzi azali koloba na biso eh bien mangez et buvez mais je vais me venger jusqu'au bout de ma colère. Il y a un temps pour la grâce, il y a un temps pour la colère de Dieu. Et tant que azali koya yende azako pesa lifuti na baoya azako loba na biso clairement tata mokonzi abul azako loba na biso troisième république azako loba na biso makambo ya malamu mpona batuyo bazali kosalela ye malamu bango bakobiangama bana na ye. Bible epesi biso, je crois que c'est Malachie chapitre 3 verset 13 suivant. Bakelelo oyo nyonso ezali koleka basakola ngo kala Malachie chakola yango chapitre 3 verset 13 suivant. Alobia beaucoup ya bomoy tata mokonzi abul bafungoli beaucoup ya bomoy et komama baoyo nyonso bazali kotuka kofinga ye tata molio mosantu baoyo nyonso to bazali koboma kondima ya bato baoyo nyonso bazosala makelele ya mabe kobundisa Yerusalem bankombo na yango bazali kotia bankombo na bango bazali kotia bango na kati na buku baoyo bazali na posa ya kotonga Yerusalem bakangami na sainte doctrine ya sainte trinité tata mwana molio mosantu et oya même biso na solo nyonso sainte trinité papa Kimbangu alobi na kobota bana 1918 po ayebaki ke bato amayele bakoye ebele tikanga moko na bongisa likambo na nga na kobota bana 1951 oya zalaka oya zali. C'est pas moi qui dis la Bible, c'est Apocalypse 11 verset 15 jusqu'à 18. Lisez ça là-bas. Oya zali na biso bobele oyo azala, c'est lui qui est, celui qui était. Lingomba ni nakata mokilo yokaka atakuna nangola que oya zalaka mpe ya zali. Mais kaka dans l'église que mangiste oyo biso tozali ko sakolete oya zali na biso azalaka mpe azali mpe akozala bango misatu bazali be moto moko tata molio mosantu oyo pe likama kobonga na yango tata mama na yo pe et bayebisi biso ko autour ya mozuna nguya nyonso tout autour na ye ezali 24 soko balobi na yo 24 plus 1 oyo azali na 4 movani na trône mozuna nguya nyonso tout oyo akotelemisa mvoala nepe kokokisa bilaka na ye 24 plus 1 égale combien? Ezali 25, c'est pas 26. Même à la kati ya classe, bosa la ba jeune surtout parce que to komi na tango ba jeune. Soki na classe au moni mwana utaka na classe akolobana 24 plus 1 égale combien? Mwana à répondre à bien égale 25. Tata lobi non 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 égale 26. Ah, non non, madame n'a pas dit ça. Madame na classe, madame a dit 24 plus 1 égale 25. C'est pas 26. Non, madame a dit mwana wa professeur a koutouné. Quel est le nom de votre madame? Yo répondre kaka. Le nom de madame, la Sainte Bible. C'est le nom de madame. La Sainte Bible dit 24 plus 1 égale 25. Et non 26. Kolana ba doctrine abatowanate. Kuna nzambe alakisi biso ke ye azali tata azali mwana, ye molimo mosantu azali kati na biso mokokisi na bilaka. Oyo nyonso ba vieillard wana ezali ba santu na ye nyonso to ye moko ayebi de qui il s'agit. Ce n'est pas 26 mais c'est 25 plus 1 24 plus 1 mais un wana oyo tata azali koloba égale 26 égale 26 un wana mozimbisi a yingeli nesika ya bule poda ko bebisa programme ya tata nzambe programme ya nkolo Yesu bolanda te soki olandi papa uti koloba sika boye etosilisi wana yo moko pona nzela soko moni ko kolanda bozimisi yo moko me bateyaki yo oye koyela yo etali yo mais soko lobi ngana tikali na nkamba kotonga na nkamba kolanda oyo azali na mvoala oyo azali mokonzi
oyo azali na trône soko landi yende ako considérer yo lokola mwana na ye le jour de sa colère. C'est ça la Bible qui le dit, pas moi. Il va vous considérer comme son fils et oko sepela. Pas ses alikoya, bisengo pe alikoya. Le long de balobi na so clairement yo pona na komo na tata mwana mulio musa. Merci Bambuta Boke na Ovanda. Dengue tuza kolobela yango. Ba Belge bato bapesaka biso mikanda tosambela na biso. Ye bango nde bakangaki tata Simon Kimbangu. Akangaki pe ba papa na ba mama Mwilu bango nyonso Koko Kinzembo. Bayebi valeur ya likambo oyo yango bapesaki mikanda kasi soki toza kobebisa toza na pasi epai ya tata Nzambe yango biso totelemeli wana toboyi kochange soki tobongoli makambo moto mwindo abongi ndenge balobaki oyo tobakisaki tolongola oyo tolongolaki tozongisa ndenge nalobi ke papa Kulutu atikaki nzoto na ye na Belgique na mpasi na ye asali mokanda akomeli papa Mfuma Mbanza na papa Mbenza apesi na ya Marie mama Marianne ye ayaki kotika mokanda wana na papa Mbenza a expliqué makambo nyonso oyo akomaki kuna ya kolakise te ye aza so na likambo te asilisi na ye aza kokende na ye kasi likambo alobaki na kati oyo esalamaka na 5 mois awa na nkamba eza na kati na Bible biso totosi bapapa te 26 chaise nango Canada kola ya Maria nazaki na Canada kambo nyonso eza koleka na Canada na Mokoto na Gombe pe ba réunion si réunion ti siko ba réunion ezali be biso tokobanga yango te nalamu tobanga tata Nzambe oyo bango baza koloba biso tokotala yango te Fumba longo mpe atango kuna na Suisse kambo ekoyaki kuna biso toyebi yango mpona nini esengo ezalaki te toyebi ke biso tokotikala makambo ebele kozala ya mpasi ndenge ezalaka na 58 nde azwaki nzembo apesaka na bamusicien soki tozoyembisa nzembo wana ntina ezali asengaki ankontinue bato soki akufaka na 58 esengo oyo nde toza nango te nde tobunga me asengaki lisusu avivre akokisa likambo yango ndenge bayokanaki yango asengi nzembo na koreki etata ale bamusicien bofokoli bosilisi comme ça nga nakomi na esika wana ya malamu tolandaka matei ndenge eza kotambola oyo mpe toza kosenga tosalela yango kolo na kobokola biloko nyonso totinda na nkamba toza nango esengo le 16 août Lingomba Bambuta bokozonga lisusu biso mpe tovanda
tobongisa makambo badécision tokozwa na lingomba kolakisaki ete lingomba ezali moko kambo ezali moko mibale te misato te. Fina
Merci Koreki, merci Faki. Ce qui te comme na point wana. Dengue ba pesa kiye programme papa mfumalongo. Kende na chelo kinotala ndeko na yo. Kasi na nzela osala accident. Kokufa na kobika. Papa discuter. Ngai mwana nanaki na kokufa. Otiki ngai. Kende kaka. Yo muto bandaki yango, yo muto kosilisa yango. Tala etumba. Lokola obandaki, yo muto kosilisa. Sika wana nde azwaki nzembo yo. Koreki ayembi, Faki ayembi. Asengaki tango ate ya biso lisusu toyoka. Kasi biso tozotosa makambo papa batiki te eza ya kala. Tango tobimisa makambo ya sika. Makambo nini tokobimisa ya sika? Fuma mbanza mpe aprepara ki papa mbeza na papa wanzunga saba kende. Bakaki nzela bazwa visa te pumba te bango bayebani. Papa lobi oyo koyela bango bakoyeba yango. Kambote bovanda. Tala niveau tokomi nango. Ndako nzambe ya nkamba yango nde tolandaka. Partout tozali kotonga modèle ya nkamba. Kuna ba changer modèle. Basi bilembo nyonso ya papa ba changer. Ye moko nzambe ayebi ndenge ya kokatela makambo yango. Pamba te alobaki ke Satana akokangama na Angola. Bato bazo kokende kunjulu. Bazwi ba message na nzembo ebele. Na bitumba oyo toza nango. Kasi oyo koyoka sava. So ya yoki na yete mutuna likambo na ye. Pona lelo tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen.